Ezoinda kaka ezobeba la famille makambo ya somo. Makambo ya somo kobota ya Sylvie Eseka bandeko na ngai. Kande tobeta masolo likolo yo. Mwana na biso leki na biso ya famille bota. Oto benga kapeza CG. SG plutôt. Auti kobota. Autaki kobota. Kobota kande boyebi. Après kofingama. Oya fingamaki ya makasi. Sylvie afingamaki. Tolo bango. Sylvie afingamaki. Bino moko boyebi Sylvie Eseka. Aza mutumoko aza public, personnage public. Alors, kandenge bafinga kadela. Kandenge bafinga kama Poutine. Kandenge bafinga kama mama na biso bikioma kioma. Kandenge bafingela ka biso mama na biso. Bakoma kiti na niveau okende kofinga Sylvie. Bayaki kofinga Sylvie. Tokomona Sylvie wana zobota te. Sylvie wana emataki na ebite soki bando se référer babano kanisa. Sylvie yango azalaka mukolo. O bakobandaka kofinga Sylvie yango azaya ba génération na bango. O bakobandaka kofinga bafinga se kofinga Sylvie. Je me rappelle jour mosusu ka ndenge tokotaka na ba vidéo na vidéo moko boye na ki kokota nango bino bokoloba nini ye wana Sylvie na bino pe azobota te yawe yaya na vanda kika na lobi nzambe o penza congolais mutu esalaka to esalaka te okende kofika mwana muke oyo auti kokota na ndako libala sika ata soki asali yango 10 ans Sylvie aza mwana muke espoir penza iza ya makasi ya koloba kino Sylvie lelo to lobi akoki ko joazemi Sylvie lelo to lobi akoki na ye kobota mais bokende kofinga la famille boyebi te na kamwa penza jour yango nayokaki audio nayokaki nzoto oyo nalobaka nga moko nzoto malili nalobi penza nzambe mokili oyo bato baza na mawa te mokili oyo bato baza na ndoki moko bokoki ko imaginer te mokili oyo bato baza somo ya makasi mokili oyo ekomi mokili moko ya kobandela bokende ko se référer na mwana mukele ti Sylvie Eseka ke ye pa zobota te olie kutu boloba bino kuna famille bota bobalaka na bino bakomaki ko se référer na Sylvie likolo nango tango tobalisaki siana tomonaki baye balobi bato bosusu bazalaka bayele te la famille baye balobi tango tosala bito moko boyebi biso mpe tosalaka mwa bavanta tosala bisalasala na biso toya koyoka ka bato mosusu baye na bacommentaire baye koloba bino bobalisaka me kobota bato babotaka te kuna ya sika ya kitoko batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara
kitokos. Gers biashara c'est la qualité. Gers biashara bisika masolo ya kitoko. Boyebi ke na seka ki penza makasi na seki na lobi mutu ambiansa mayele mutu oba benga ka zoba kotika la ka zoba. Est-ce que eza penza ko manke ko ya kotila bato pona nini pona série wana Sylvie nano abota kite mais ebela bato batika la koyeba teke Sylvie azwaki zemi azaki kutu na zemi ya munene zemi penza ezaki ya munene Sylvie azaki nango ekoti kozala moni bata oya abalaki zemi na ye wana ekoti kozala ta ba zemi ezalaki déjà ta na ba 5 à 4 mois azaki penza na zemi moko ya munene ja ba photo moko akangisa ye na mobali na ye balata bilamba moko maputa moko ezalaka ya rose mwa ba jaune na kati elamba wana soki botali elamba ya Sylvie alataki elamba wana bomona penza ke Sylvie azalaki na zemi siko bato mosusu bayebaka te moni soki oza na zemi balongoli yo zemi surtout na ba hôpital bapesaka repos balandela bato mosusu nde bazalaka na basansi wana ya kosala non parce que naza na presse ya kobota nazwaka zemi siko eyaka na bamakambo bamatata ebele c'est vrai okoki kozwa zemi mais lobi kuna zemi wana ekomi ya bamindondo alors ezalaka toujours important soki docteur ayebisi yo ke non zela okomeka lisusu ata après 6 mois il faut ozelaka normalement bapesaka 6 mois pona nzoto ezoka surtout soki ozalaki na mwa zemi ya munene bapesaka toujours 6 mois mutu azela sikoyo ezalaka bamosusu omona toki bakomi kolandela bamoni penza ke nzoto na yo nanu ekomi prete bakoyebisa yo ke zela lisusu ngala za na ndeko moko oyo nayebi balongola ye zemi na ya 5 mois baye kopesa ye lisusu 6 mois azela ntango bapesi ye 6 mois na mois ya liboso na ya mibale makambo nyonso badokende bien me bakomi na 3e mois baye komona ke makambo na ye ezokokende bien te bayaki koyebisa ye balobi non ozela lisusu 6 mois te tokende na yo ti inane tolandela nano makambo nyonso ezala bien soki tomoni penza ke nyonso eza bien nde tokoyebisa yo ke non banda oluka lisusu zemi azelaki après inane wana baye koyebisa badokter bayebisi balobi ya awa sikoyo okoki banda koluka zemi et c'est sûr mama wana na mwa kaka ntango basilisi batraitement na mbala moko na zemi ayaki kozwa lelo oyo asi abota aza na mwana na ye na ndako ya libala ezalaka likambo ya patience yango nga kutu na konsiyaka bato okei na hôpital badokter balobi lobi yolanda bien sûr tosambelaka bato ebele bazalaka toujours na sens mama nga natieka eliki epai na nzambe totiakela eliki epai na nzambe oui mais badokter mpe baza bato oyo balandelaka biso oyo nzambe atie mayele epai na bango soki bango bayebisi yo ke zela ozowelelisa na nani neti Sylvie eseka bando owelelisa na mutu te abando owelelisa na ye na mutu te azwaki penza ta na ye ayebaki kaka non balandela nga soki basilisi na obota na nga c'est comme ça biso bato ya mokili tolingaka kaka mafinga moko eza ta na mutu te mafinga moko tellement congolais azalaka mutu moko ya mafinga ofinga mutu parce que yo nzambe apesi yo bana ofinga mutu oyo nano aboti te qu'est-ce qui prouve que yo bana na yo bakozala toujours na bomoi qu'est-ce qui prouve que yo moko okokengelaka bana na yo ti bakokolaka tomona bato ebele bapara ebele babota bana batika bana na bango bana wana babota bakoma lelo baorphelin ka bato oyo bofingaka kizita abotaka te nde bato bakomi kozwa charge ya bana oyo bino bamama bobandeli kofinga dans la vie tozalaka presse te ya koyaka kofinga surtout biso bacongolais tozalaka na comportement moko ya kolingaka kofingaka bato à l'occasion de rien omona congolais ye wana aye kofinga à l'occasion de rien omona congolais ye wana aye kofinga congolais azalaka na sens toujours ya mafinga na mafinga ye akoki kovanda te sans kofingaka bato congolais malamu na ye aya na ye kofinga bamona ke non ye aza mutu na ye ya mafinga
ya mesani na ye na mafinga eza bien te eza penza bien te nga nakamwaki penza na dossier ya Sylvie nakamwaki penza ya makasi na lobi soki bokande bomesani na bino kofinga bela eloko bokende ofingela Sylvie eza nini ata soki atravaillake epai ya bela bokofinga Sylvie na ndenge nini ye Sylvie aza na baabone na ye neti famille libota aza na baabone na ye te aza kaka azosala na ye mosala epai ya Belleville yango wana bino bokoya kofinga ye na cadre nini bokoya penza kofinga ye na sens nini bino bakongoli bozaka bato moko nayebaka te aire mosusu soki ezalaka nini congolais ka moto ya mafinga congolais ka moto moko ya makambo moko ya minene congolais ka moto moko ya makambo moko ya somo congolais akoki kovanda sa mafinga te congolais akoki kovivre sa kofingaka bato te congolais akoki kokende liboso te sa koya na bapropos ya mafinga te congolais en tout cas priorité na ye ezalaka mafinga siko lelo oyo Sylvie eseka boti bino bato bobande ofinga Sylvie bokoya lisusu kokontinuaka kofinga Sylvie to bokoya kokata boyebisa biso nani bokokontinuaka toujours kofinga Sylvie eseka to siko awa bokochange bokoloba keno tochange maloba ezaka pasi babilo mosusu tokoloba ezaka pasi ya makasi bolamukaka na tongo bino wana mafinga bolani bolamuke bino wana mafinga bokeye na gauche mafinga bokeye na droite mafinga siko lelo oyo aboti mwana na ya mwasi bino bato ya mafinga bokontinue kaka koya kofinga to botika bokontinue kaka kofingaka bato ti bomona bobanda omona Sylvie te na basene bomona lisusu Sylvie te pa ya Belleville ti tozalaki na nini na biso ya baremise ya batrophée botikaka komona secrétaire te bon elakisaki bino te keno mwana mwasi oyo akoki kozala na zemi ake kobota ozaka bato ya somo bato ya pasi makambo mosusu mpenza nga navandaka nga moko nalobi kaka ke nzambe sungaka baoyo ya yo o mokili oyo toza nango ezaka mokili moko nayebaka te soki bato bazalaka mpenza na mitema to bato bazalaka na bango na mitema te to bato mitema esila to bato mpenza mitema esila nayebaka te boya kofinga mwana moke auti ka siko kokota na ndako ya libala bobanda koyaka kosalelaka ye bachantage pourquoi parce que bomesana kofinga mama na bango momesana kofinga boss na ye tokota siko epa ya mwana tobanda kofinga mwana wana lelo lobi soki aye korepondre bino kaba bino bokoya koloba mwana wana komi komimona soki asali mwa likambo mwana wana ka nde boyaki awa na mwana moke Nikita ake kojouer rôle moko ya kitoko l'Ivoirienne Nikita l'Ivoirienne rôle moko tina ba Ivoirien bango moko bavandi balobi non mwana oyo aleki na biso kutu boyaki kosalela ye kokotela ye ba émission pona koya koloba kena mama Louisa yende ayebi nini rôle wana yende ajouaki kitoko bo comparer Nikita na mama mokolo aussi bomona bosi penza bomona esi ekomela bino bokende ko comparer mwana moke neti Nikita na mama mokolo oyo tobenga penza mama mokolo oyo akoki kobota Nikita bokende ko comparer ye façon ya jouaki na Nikita façon ya jouer ezaka pasi bablo mosusu ata soki tolingaka rando to préféraka rando mais eza na ba niveau mosusu soki okomi ya nango yo moko lobi o lisusu eza yanga te o lisusu nakoki kosala commentaire te o lisusu nakoki kobakisa kolongola te o lisusu nakoki kosala sala boye te ke oyaka toujours na lombango asalaki kutu boye amataki kutu boye akitaki kutu boye ezaka pasi bablo mosusu foto lobaka en tout cas la famille merci beaucoup na ba oyo nyonso balandaki nga kande boyebi na système moko aguye kitoko ya malamu nzambe ya lola oyo apambolaka ba oyo ye nzambe ya lola oyo atikaka biso te apambola bino mpona bandeko mosusu oyo bazoluka bana
Nzambe a consolé bango na bana. Ezaka bongo. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka, eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.